Quel est l'avenir de Wenge après 20 ans de séparation? Batutu Bayebi, le fondateur à qui je salue de loin, Didier Masela, Oyo, Coloïdologie, ya Wenge. Pourquoi on a choisi Jibé Mpiana par rapport à la présidente ya Wenge? Bino na palette oyebi. Pourquoi Jibé Azaka président ya Wenge? Azaka président ba Didier Masela, Azaka président ba Weranson, Jibé Mpiana Azaka président ya Adolphe Dominguez, ba Manda Chante, Azaki président ya Batouana tout oboyebi à l'époque. Batebele ba raté source ya séparation ya Wenge bon. Il y a un c'est l'une aussi des concerts, Betamara na poto, qui Papa Wemba, voilà, l'accès à l'identité n'est pas Jibé Mpiana par rapport à Flair, par rapport à Marambe Belé, il y a grand chanteur par rapport, il y a Flair, qui la papa chéri, et Ninga Moussoupe Bakuma qui moi lésé, par rapport à l'histoire, il y a Indoussa. Mais tant que vous avez au Kabwana, Jibé, par rapport à l'isolo, Batoulam Pakaba Moulam Pelé Venabao, Akena Didier Masela, et plutôt Akena Emile Alias, Akena Afande, donc presque na 90% Mobimba, ya Wenge, Jibé Akena na Bamou, Batitina, Batouana tout, Jibé Tikele na Bamou, Wera Akeye Nadolphe. Na Ferré, na Didier Masela. Le recrutement ya ba misère ba koti na Wenge maison mère, c'est grâce à Adolphe Dominguez. Ndeba mona ki bon, Weranson zala président. Après on a pekaka ba epeka ko kabwana. Wera tikali moko Adolphe akei, Didier Masela sanini akei. Bamayangani ebimi ebele Wenge El Paris, Wenge Tonya, Wenge Musique à Maison Mère, Wenge BCBG, Wenge Nino Bamayangani ebimi ebele. Alors banani oyo ba profiter, banani oyo pe na séparation bakabwana tilelo pongi ya libela mutu ayoka na rappel lisusu te. Na poto, tout ça c'est dit à quoi? Maxi Bio Café Yango A connaît pas demande hémorroïde et oh diabète un année avant sous réserve Yango té. Pourquoi tu poses à Kayo Moko? Expliquez mon ninga soit un problème dans le couple. Expliquez maman. T'es logo ils ont mis sa biso dans le couple yango. Tout ok. Bio Café et au salaction de lengue. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocationrdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontou en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul.
quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, j'ai rencontré de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service des Go Location, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. Go Location. La mignonne. La mignonne. Tresimbelenga bro. Tresimbelenga bro. Kata. La chou, il y a Juvénal, garçon très simple, gentil, souriant, et puis voilà. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi vous dire un grand merci. Je dis merci aussi à la grande équipe nationale. Vraiment, on a habité quoi, oyanga tout, banana oyanga, massa oyanga, chéri oyanga équipe nationale, tonton yakitoko équipe nationale. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à Rosella. Analyse oyo déjà tout le bel qui a une émission précédente que le 7 au Batutu Bayebi que nous allons parler par rapport à Wenge, hein, dislocation au Bengi ko Kabwana ya Wenge, le 7 décembre 1997 et le 7 décembre 2017. 20 ans après la séparation, il y a Wenge 4x4 tout heureux. Binotu boyebi séparation oyo et salamaki bama bala ebele kufaki bama bota ebele kufaki polémique comme qui a gaillard ba te belé musupe badaya par rapport à la séparation. Il y a Weranson et JB Mpiana au batu tout bayebi au bazaki de batu oyo bazaki vraiment en jeu na par rapport à Wenge 4x4. Alors, si je n'abisso ezali après 20 ans de séparation, avenir nini ya Wenge, banani oyo ba bénéficier na séparation wana, parce que ngana bino s'il faut to beta li solo lo auto yebi que na groupe nento sarabo na groupe auto benga ba maillon faible ba bénéficiera trop na bat oyo baza ba maillon fort, soit na succès, soit na mayele, soit na ampleur. Mais tant que j'ai et kabwanaka mutuna buntu oko betane individuel pour la relaxation comme fort na yo que telle chose et bana ko sala ngai participation na ngezaka soit à 60% oyeba yango na effort perso. On se pose la question, quel est l'avenir de Wenge après 20 ans de séparation? Batutu Bayebi, le fondateur à qui je salue de loin, Didier Masela, Oyo, coloïdologie, ya Wenge. Pourquoi on a choisi JB Mpiana par rapport à la présidente ya Wenge? Bino na palette oyebi. Pourquoi JB azaka président ya Wenge? Azaka président Didier Masela, azaka président Weranson, JB puis azaka président ya Adolphe Dominguez, ya Manda Chante, azaki président ya batu wana tout oboyebi à l'époque. Batu belé baye baraté source ya séparation ya Wenge bon. Il y a un non, c'est l'une aussi des concerts au Betamara na poto qui Papa Wemba, voilà, l'accès à l'identité n'est pas JB Mpiana par rapport à Flair, par rapport à Marambe Belé, il y a grand chanteur par rapport il y a Flair, il y a bois qui la papa chéri et ninga musupe ba kuma ki moi lésé par rapport il y a histoire il y a Indoussa. Mais tant Wenge au Kabwana JB par rapport à l'isolo Batulam Pakaba mon appelé Venabaou, Akena ba Didier Masela, et plutôt Akena ba Emile Alias, Akena ba Afande, donc presque
na 90% mobimba ya wenge oyo jibe akende na bango batitina batu wana tout jibe atikele na bango wera akeye na Adolphe na Ferré na Didier Masela a majorité ya recrutement oyo lelo photo loba majorité ya recrutement ya ba misère ba koti na wenge maison mère c'est grâce à Adolphe Dominguez ndeba mona ki bon Werason sala président après on a pekaka ba epeka ko kabwana Weratika lié moko Adolphe akei Didier Masela sanini akei bamayangani ebimi ebele wenge el Paris wenge tonya wenge musique maison mère wenge BCBG wenge nino bamayangani ebimi ebele alors banani oyo ba profiter banani oyo pe na séparation bakabwana tilelo pongi ya libela muto ayoka na rappel lisusu te ba misube batika na poto tout ça c'est dit à quoi pourquoi est-ce que kaka lelo oyo bato basaka ko représenter wenge eza wera na jibe quel genre ya stratégie oyo sali que wera na jibe basalaka toujours au sommet ya wenge malgré na gauche malgré na droite ba Manda Chante bazali ba Adolphe bazali ba Didier Masela bazali mais pourquoi toyoka ka ba makelele mususu te ezalaka wera na jibe c'est parce que baza ba grand chanteur c'est parce que bazaki entouré par ba mécène à haut niveau ou bien c'était dit à quoi je vous laisse de suivre le Kinois on va réagir par rapport il y a 20 ans il y a séparation il y a wenge BCBG et il y a wenge 4x4 tout terrain suivons et puis on se revient tout juste après. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout. Nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation.rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de Go Location, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. Go Location. État que Molandi musique na biso ya mboka na biso Congo, toyebi que ba cofondateur a Wenge bazalaka 4. JB Piana Werason Didier Masela ndenge bakabwanaka tomona ke JB pena memara ndambu pena mobimba ya Wenge weratiraka ka ye moko na 3 personnes et c'est bon que non Wenge zaka na deux leaders Wenge za JB Piana na Werason et là tout le monde que non Wenge bima nango Wenge boye Wenge likaya Wenge fufu ba panzana ba kima ba pakata mbangu tout ça na de Wenge maison mère Wenge BCBG on va ça la fierté ya Wenge so ko tie BCBG o tie maison mère on a gagné force ba Wenge to ya kana ngo Wenge likaya bunga Wenge simandaku bango tout ba kima masola Wenge c'est manga pendaka pas deux personnes JB et avec Werason bato ba kumbela ka idéologie ngo etaki ba prêtre na masola Wenge o tout ba yakana zalaka kana ba de nzela yango ba kenda e simbate par rapport et ba masolo te JB na Werason ba masolo
bavandisaka jibetanga azwi mouvement ake nango na mikili babeta Zénith wera so na tikali avandisi masolo avec bacompanateur tata mobiti mpe kota kei asali oyo aye me neti kaka esimbaka te po talaka ke indusa wera so naza grand prêtre pourquoi jibe na wera nde esimba bamisusu wana esimba te eza manke ya nini mpo bayembaka mpe bien eza manke ya bastratégie to manke ya baencadrement te eza manke ya stratégie te bakadima te ezaka manke ya force omoni miziki nde babaka bonga sono baka miziki eza makila eloko tu babotamaka nango bawera son bajibe mpe nabotamaka deya balider mpona kokunza mpona kokamba bato okozala no bapeme na wera okolongwa mpe boye otimbeli te mpe okundamia peme na jibe mpe okolongwa boye otimbeli te okundamia mpo babon chante bazalaka peme na bango tu bakundama ezaka ya kolobela te tokota na banini totala tomonaka no ayembaka danger peme na jibe kaka ntango longi peme na jibe boye akundami aza danger peme na wera longa peme na wera boye akundami seke bato na mibale misiki na makila na bango bato baseretrouva kaka na cla wenge eza kaka 2 personnes wera son jibe mpiana lelo baza bagra bapatron bamasa na bango bayongololo bato akolelaka lelaka wera son prêtre jibe mpiana prêtre oyo tu eza bawenge wana bawenge makaya butu ekufa bamosusu tokoma koyoka bango bakoma na bango badepute bazonga bayina bakoma kotangisa seke bayebaka na bango ya misiki te misiki eza kaka peut-être aza mpe na nsima moto ose retrouve kolinga kaka te kozala nga lider nga kaka nde konzu te force na force etutanaka te weranson naka prêtre jibe mpe naka prêtre napesi bango merci mingi mpo bango ti lelo baza na vie nzambe akobatela bango bakokumbela masolo ya wenge ndenge ezalaka toyebi tu biso tu na kini awa bawenge ebele elala. Merci. Wenge to bandai wenge. To kota kata wenge la po ba Adolphe Dominguez bazalaki. Yango kotia so na wenge. Mais le lot tozali siko to mona bato ba se retrouver na kata wenge bazali. Total ba mikolo total ba chibe ba se retrouver nde ba panzanaki. Total ba président de la forêt ba se retrouver. Total pe ba la ba nani ba malgré tout bande relation sur ba blesse ba bundaki mais aussi mbate mais simba po ba kana kati makila wenge ba manda chanti bazali na kati ba Marie Paul ba tozaka na kati wenge malgré tout ba ke fa na poto mais makambo simba kite mais toza déjà faut so arrêter na c'était de langai hein faut Marie Paul ti tozalaka bango tu ba yebi ba makambo tout ezali mais na minute na kla wenge to sepela nde ba fio bazu mais bana pe baye bana pe baye mikolo ba père ba pema totel a pe bana so totel ba feri baye pe mabe ba petit na biso ba handicap baye ba magé tu baza mpanzi ya de la fe na biso nani baye ba wata bazali wana total ba fabrikazi pe bazobunda total ba robino baza wana bazobunda ka makila wenge donc wenge za nezo continuer za chaîne eza ko la papa somi le panga tikela bana chaîne ezalaka oya andayo ya wera na jibe bato ba se retrouver te na wenge c'est manque à quoi bon bato ba se retrouver te na wenge na manque ezo zanga msu ba finance pe ezo senga ba producteur a bankasi bazate bon bato wana msu ba se retrouver pour ba producteur ba tcheki bango pe misu pour so tote exemple héritier baye moi ba poto mbangu mais ba beta ki mais misu ba minel bo héritier me ba fandi héritier chocho ba la cause bazai ko na mais moi ba poto pour eza pasi ba banani baza ebele wana o barataki mpona me héritier baza baproducteur bazali bafuli bango mwake makambo ye ya mabe ti lelo ozomona yo toala kata kla wenge tobunda kaka wawa merci beaucoup à Tracy Mbelenga Pro Ami Kabadjinde et aussi à Nico Mokonzi na réalisation bateau basali biso au plaisir. Je pense aussi que cet élément a fait énormément plaisir à celui qu'on appelle Hakim Saloumou ici à Kinshasa. Bon séjour à toi mon cher ami Hakim Saloumou le boss. Je salue aussi le président Fafa Longa, le président de tous les beaux présidents depuis Londres. Fafa Longa, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Projecteur de l'Europe, la plus jolie dame de Belgique, la diva congolaise de Bruxelles, Philomène Lumingu, Tomoni Sousoupe, Bibio Alibitalo. Et bon week-end à vous. Pourquoi pas la joie Pichuna Mado, Willy Mouchen, Chimsa, Kabengele Wetu, Papa Na Brayama. Merci beaucoup na confiance, Nabolingo Nabiso, Oyo, Nabolingo Nabino, disons, Bolaksara, de temps à autre, Kimbombi Basilois, hein? Kimbombi Basilois. On est ensemble, les fanatiques number one. Il y a équipe nationale. Alors,
boyoki o bakino balobi. Mais ce que par rapport à une douce idéologie, Wera na jibe ba kaboli ba mabota ya grave. Wera na jibe ba memi succès ya kindoki. Wera na jibe ba za parmi ya bato o ba tomboli pe musique congolaise. Mais ce que banda polémique ya Wera na jibe et daya. Et redressant ndoule to e matisa su ndoule pour polémique ya BCBG na maison mère. Na ba palais boyebi bato bazolanda biso de partout bayebi bato belé babale d'ailleurs bato belé basoka bato belé basika na ba défaut bato belé olelo par rapport ya lisolo ya musique ba koza rappel soute bato belé badaya mais kokuta na JB kosolo la bien ya JB na Wera e bomandole olo to moni bana pe babimi ebele Wera son abimisi banani. Papa chéri pe abimisi banani. Par rapport à l'analyse, Weranson c'est l'artiste congolais ya Wenge. Oyo abimisi bana ebele le long mondial. Ndoule oyo toujours bois qu'il est ba fleur ebele. Par rapport ya ko représenter ba représenter Wera na 20 kaka ya séparation. Toyebi na ba palais Babindombe, Ferregola, Didier Lacoste, JDT, Bill Clinton, Héritier Watanabe nouveau-né, Robino Moudibou, Céléo Scram, Fabrigaz, Deplique, Baza Ebele Oyo, Bazo défendre couleur, Yahweh Ranson couleur. Par contre, Jibem Piana, abimisi banani. Jibem Piana toyebi kakena na bafande. Bafande. Lelo aussi photo beta par rapport à Indousa. Bafande balungwa. Jino Kaporeji. Ibuba. Shaingenge. Melialias. Alungwe aye maison mère brr alungwe maison mère tindatika na mikini mais na bana otu balungwe pa JB nani ozo représenter Babram nani ozo présenter JB lelo oyo par rapport à Indousa c'est dit à quoi par rapport à Wera tout le monde a presque ba chaîne ba représenter Wera ba mission on a tangelio yango ngoni Wera lelo oyo atikala le grand formateur incontestable avec beaucoup de respect nos félicitations à Wenge Musique à Maison Mère groupe cher de Wera Sol ba musicien oyo ba lungwa afandi est-ce que mututu abengama na finaye il faut ça leader Jino Kaporeji par rapport à ma solo Toyoka. Est-ce que Mututu a bengama kaka? Il faut osa la leader. Dieu merci. Ochola raté na mayango par rapport à Indousa. Mais les lots les la Jino Kaporeji. Depuis quelque part en Europe, on y est ensemble, il n'y a pas de souci. Mais Missé Otubalungwa, Bachaïngé, grand chanteur et Bambokao. Mais Bakenda, wapi. Est-ce que Bano Bimana grand porte? Tobano Bimana porte Yamabe. Mais qu'est-ce que l'on tient 21 séparation, Wenge BCBG, Wenge Maison Mère, bah félicitations à Bino. Tout le monde qui Wera a bénéficié, tout le monde qui JB a bénéficié. Mais tout le monde, bah Manda chante, bah grand chanteur, bah Mboka Oyo. On dirait Sixan, on dirait Nzimanka, tu comprends le niveau, bah phénomène, Didier Massela. To éviter ba guerre en lelo oyo par rapport à Wenge Badolf vraiment na éviter pardon ba Blaise Boula ba touana tout pourquoi makele le wana to yoka kali susute c'est dit à quoi mais 20 ans il y a séparation et ça dit que Wera a comme na top oya komi JB a comme pe na top oya komi
C'était juste moi, moi Sima, par rapport à Indousa, il y a 20 ans de séparation, il y a Wenge. Banani va bénéficier nango, banani peut va bénéficier nango té. Voilà. Merci beaucoup de la confiance. Tolinga na misa na biso. Tolinga na yango ne bomoko, yango ne force yangoule. Ndoule za église té. Terre ndoule za place à maboke té, ndoule za ne polémique. On a tout tonton jive yo capo boti kanga na polémique pour ça Indousa a visa que bato banda yango ngabeta on a yé na okende nango kaka bongo pour polémique yango de sala kandoule polémique yango ne mataka ndoule par rapport à G ya makam voilà na bike batebele ba contredire ngati pour musique eza terrain ya masano ya ba kill cité musique eza musique kosambela eza mpe kosambela bato ebele babénéficia bato ebele mpe babénéficia te sepe ntango boza na groupe mais ntango ekomaka mwa ligablo na ye place ko mutu to alakisaka force obengama te mposala site ozalaka na basuccès ya danger bajuvenal kutu banomata bangoma bacampus omonike yo nde makambo osala ligablo na yo lelo pioro piopio tobetaka masolo mosusu. Vous comprenez non? Qui bo gegena qui bo prend un jour et go bima. Pe monde robé que la ma solo musus. Voilà, génération par génération. Merci beaucoup. Nico Mokozi grand caméraman. Bandeko tout balingaka toujours musique na biso pour biso to abana wenge. Tout continuera toujours par rapport à Indousa Msala et l'Enya Congo TV officiel. Nazali sous notre simbelenga pro pour à coacher nga. Oh tonton jive sala site ya nini na ke na site ngo wapi na fide na koma lokola ye na kozala na lenga Congo sino komona pena que non ça va mais na ça nous toujours. Merci beaucoup na confiance na bolingo na bino fanfan longa les boss le président balobi Kim Salomo les boss blague kotote ara pemel mona ba Nizet pemel mona ba Richard Blanchard, Kindoki. Merci Nabilono. Nabilo tout, projecteur de l'Europe, Philomène dans le Mingo. Bandoki a gentil, Basongon Tobo. La Jopichu Namado, Bibio, Alibitalo, Batutu Oyanga. Willy Moucheni. Nakatsa Bakini déjà, Bachimska Bengel, Batutu, on a tout Baebi. Toroko, toujours par rapport à Indousa Yabulo. Balobi Kimbar. Kodé Makasi. Batekindo qui va sominganga basale le roté avec le naba baba kolia na butu kureke. Nana oyo samnya ke kureke devoir à domicile. Koboya satana ya kalate pona angelu ya sika oyo zuna no yebiza na yete di. Malobeza ne bakoto ba petilanga to équipe nationale. Liboke toujours. Voilà. Toko tenga ma main, liboke toujours. Il nous ali tout. Faut ça toujours. Petilanga Karine Mokondi soda. J'ai le show la femme la plus vélée qui Ndoki a fait l'aura la taille qui dar qui bo gege Sinsa Wadol plus que star qui bo diabolo les ketchou qui bo pra toujours ensemble dit Nolita Moulé sage on est ensemble, il n'y a pas de souci, c'est la famille. Boya Juvenal dit au baiser cadavre bouclé Elenga Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga pro, très simbelenga pro, Kata.